toute la communauté. Dorcas Bolokoko Abino Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bosan ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo moni mapeka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo, bo moni komi. O mapeka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, nous avons aussi les sangs banduta. Nasu nanduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Nadara nanduta. Yango nduta la nganyos eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo comme le rôle anga. Olingo comme le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro nanga na tiewana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon exact. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Comme nous ba to chechoko, metane fila, ba noir eze sila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulé le roi amambo exact. Mambo eza. Ngana sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo non ko bon mo le ko am kongo na nga. O moni. Bon mona, dans na ko sabine loko mo te ngaye yo. Ngaye oka boloko na bino ngaye oka. Donc ngaye yo na donc. Na ko mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na comment mundele grâce à Esther cosmétique. Donc numéro est affiché là. Bobenga bozo ba rendez-vous bokende batala bino ba lo posto na bino. Oh nga tampo comme il nga une exagération. Ba rouge c'est ba rouge bobenga wana. Ndeti nya na ndoto tshoko mo bina ndoko maka rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, allô, bonjour et bonsoir et bienvenue sur Bolokoko officiel, la chaîne d'actualité. Vous excusez-moi, fatigué l'équipe, pardon, mon salaire l'équipe tellement. Bienvenue à bienvenue sur Bolinganga, abonné nanga, Gaulois, Gladiator, Tutu, Bolingara Dorcas, c'est Bolokoko les abakou du monde. En tout cas, bienvenue à vous. Je vous aime tellement. Abonnez-vous et partagez nos vidéos, likez, commentez. Dorcas Bolokoko Abakuka vie et Nalingi Bino ya trop pimingi. Merci à Sam Coucou les nécessaires, merci à Yume Coucou et merci à Mama Zozona Inde, merci à Batutu au bazar au consommer. Ba film ya FB, ba tutu baza ko liker, ba tutu baza ko commenter, ba o baza ko partager. En tout cas, merci na bino boza ebele o botala rabiso boza ebele o bosabonaka, boza ebele o bolaikaka, surtout boza ebele o bopartageaka ba vidéo na ba film ya FB. Na rosenga na ba bakouk nyonso ya monde entier to kende rotala ba film na les abakouk de FB toza bongo na mobali ya soso na FB officiel toza bongo na les temps très belle histoire et comment mi bongo par-ci la Bissalou l'impératrice la maman de tous les abakouk. En tout cas total aba film et puis na conseil on a bino encore to partager ko bosana te rokendo s'abonner na ba page tout ya sila ba page officielle na ye Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et aussi Twitter. Kuno roza information ya fila bisalu na temps réel. Oroye ba nini mam sazo sala nini mam sazo salate. Tozo continuer ko présenter ba condoléances na biso na Michou Mbembele et puis à toute sa famille biologique, la famille Mbembele. Tozo continuer ko pesa bino ba sincère condoléances na bino ba tutu bolingi boya matanga boza libre ya koya matanga. Voilà.
biso zo continue kaka kolobela bandeko ba bolingo kolala kolamuka tozo loba na bino que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas, Dieu est juste, Dieu est juste. Ndeko moi si ndoro mobali bongola mutema bozo mona ngo ba blague parce que tozo loba na bino bongola mutema bino bozo dongo lokola ba je ndeko moi si bongola mutema ndeko mobali bongola mutema et nzamba za juste to mona rake aza ko sala marambu oyo Batou peut-être baboula qui est contraire. En tout cas, j'ai eu du mal, je vous dis, très mal. Il y a Romonake. Beaucoup de gens ba traiter biso que si la fout arabiso. Et un bateau ba ya ba le kan ba plateau ya ba mi. C'est bon, mon si la aboa ki bango a fout arabango. Pour ba fingela e bateau. A faire arabango boye. Pour ba fingela e bateau. Les gens en parlaient. Batou botu n'en jamais, s'il vous plaît. Batou baloba, des critiques herniances, des injures sur nous, les communicateurs de Sila. Nana lo baranabino, to banga nzambe na jire la rabino devant nzambe na jire la rola likola mwananga. Banda la bota. Depuis na yeba Sila bisalu. Ata 100 francs dans nous Sila, vanda te wa futanga. Non. Sila nous paye jamais, Sila n'a jamais payé à ta communicateur na moko. Bon mon erto le baranabino que Sila futa rabiso te bate belé ba mon on dirait to skosaka to lingato bimisa Sila mutu malamu katinda rabiso te Sila o mon yo bo kana sabino. Sila atinda rabiso to fingela ye mutu te. Wana ya liboso yami bale Sila engagea mutu te po fingela ye mutu. Toyera ko sala ba volonté na biso pour nous tout le monde rango ezara défense pour na Sila. Mutu ayi a débordé sur mam suna pe na ye na fingi na débordé sur eux. Pour na biso tout le monde rango ezara défense. Oh to sala rapport na star na biso. Mais Sila n'a jamais pensé que ataku tu boloko kwa banda kala oyo na zoya tana engagé ye ata chaque mois na futara ye. Sila n'a jamais pensé à ça. Même pour une minute. Même pour une minute, s'il vous plaît. Si la tika la tam kolomoro te ko penser à foot à bateau. Mais je demande à Belleville. Comment est arrivé là kiyo? Ya ko foot à bateau pour ba ya ka ko fingela yo bateau. Comment ça? Yango mona Sara sera la muki na tongo boye. Ayebi que chaque mois na zozo mbongo nanga akofungula live na ye ate Sila na miniature akomi makolo soso abandi ko finga Sila. Donc Sara finga Sila chaque jour na chaîne na ye. Belleville aza au courant il y a tout. Belleville paye Sara chaque mois pour afingela ye Sila. Pour afingela ye Gabriel. Pour afingela ye babato ba le karanakata SB ba Theresia. En tout cas, non. N'a pas si Christian Choga raison. Christian lobi bana wana ya Sila bazora mbongo te oya bango bazwa mbongo. Et puis bino ba tata mibimba boina ba mama mibimba. Belleville vous utilise ya koyaka na télévision ko fingela kaye bato. Pour qu'à la fin du mois, après Sabino $100. Vous trouvez ça normal? Ba garçon en zala, na ba fille en zala. Mais beaucoup y en a té pour nous faire des bisous ba arrogant, ba orgueil, moro boye, comme si que bon mbongo, or que vous êtes que de pauvres. Bozana mbongo te boana eloko te bozaka ba pauvre. Mais beaucoup ya boandi ko finga batu o ba ko lier Sabino du début jusqu'à la fin. Banda lelo tinza ba banda moki bat ba ko lier Sabino mais bozo finga bango na télévision. On vous paye juste des $100. Boteki ki bo moto. Congolais za suna humanisme te à cause des $100. Sarah yaka tout le jour pour finga Sila. À cause des $100, mundur ba tadi ba yaka tout le jour pour ba finga Sila. Ba finga ba artiste et comédien à cause de $100. Et puis Belleville, d'où vient cette idée à ko futa batu pour ba finga la kayo bango?
Yako futa soi-disant tes communicateurs. Pour ba finir la yo batu. Yango moni depuis ba banda ko défendre yo ba sala ngo bien te. Parce que ba sala rango e utara kati na mutema na bango te. On le fait parce que à la fin du mois, Belle va nous payer. Na pesi ba raison. Ba lobby biso banda ko futa biso pas Belle. Ba tout so bo sala émission bo si ça futi bino bon ebele. So bo sala bo ko lia bo meli. Pourquoi? Pourquoi payer des gens pour détruire théâtre? Pour finir artiste, on va se sentir lésé. Pourquoi belle vie? Il y a un défendre bien, même si l'actualité est aboye, il y a yo. Mais bah on défendre la télévision. Oui, excusez, il y a trop de fatigue. Même quand il y a qu'on défendre la télévision, vous savez tout ça pourquoi? Parce que Baza incapable. Il y a qu'on défendre la télévision. Mais biso tala nenge tu as défendre ici là gratuitement sans l'argent. Mais tu y a toujours ça la défense légitime là si là. Toujours bundelayer, toujours combattre contre Batutu. Les autres quoi ils sont artistes et tout. Batele menali souci là té. Ba comment banga fila fila wana so simbiye ana ba kukne ba yaka mabe mais or que yo au futara Sarah t'as dit demer mundir ba na wana nyonso ba prince nyonso wana yo futaka bango pour nini ba yaka chaque jour ba yako selo ba émission il y a déstabilisation il y a ko finga ba artiste et comédien il y a ko site ba artiste et comédien valeur. En tout cas, on a trouvé un normal, je vous jure, sans blague. Dans mon anormal. Belle vie à foutre à chaque fin du mois. J'ai vite compris que, soit disons que Yena Sarah, bakata contrat. Ya refout, et bakata plutôt Sarah, a Sarah lettre. Que Sarah tika kolobelaye. Tout ça, et c'est là qui va gérer. Pour balaksa batuke on dirait alingaraté balobelaye alingaraté ba finga batu na kombo na ye or que zala ki ba g ba projet zala ki monter cher ami et ça li pas si makasi donc tout le monde a bana wana bayaka ba vai na télévision bazo finga peut-être ya Gabi bazo finga ba artiste et comédien ba Christian Show bazo finga bango or que Belle vie moutati ndarabango baza ba salarié belle vie a fouta rabango chaque fin du mois pour ba finir la e batou donc pour na belle vie ko amona on peut-être musala donc baza engagé que bozana uniquement pour nanga yango moni apesa ki bango condition le bina bango ke bozana ka pona ko lobela nga boko lobela batu mususu te ba chaîne na bino eza uniquement pour nanga à part nga bino boko lobela batu mususu te. Cher ami, comment Belleville Rose na mouté mamabe ya ko détruire baninga ya ko détruire théâtre jusqu'à ce niveau. Au sali clic ya batu ba fia ba ko finga ka ba artiste et comédien. Telam to lala un bon matin to la muka mimika bonga finga malheureusement na problème na mutu. To la muka Jérémie azo finga malheureusement problème na mutu. Vous voyez? Bande, comment tu l'as ba j'aime le lobo comprendre que belle vie de moutebet la rabatu ma solo que tel la bo finge buena sele bo bo comprendre que ça belle vie le lobo comprendre ngo comment muto rose na mutema ya bongo ya ko futa batu beka ko finga yango moni Sarah malgré soi disons ba celle qui est lettre pas belle vie que atika kombo na ye. Mais Sarah continue toujours à refinga fila. Or que là qui mascara de basala qui en coulisses, ça là azozoa $100 na ye et puis eza mawa. Bino ba tata mi bimba boy na ba maman mi bimba boy. Bazo zoa bino bazo vandi sarabino ba pe sarabino $100 par mois. Pour boyar na télévision pour finga batou. Quelle honte.
Mais boya ogangi la biso na télévision ke wana mbongo. Sarah yuera oganga na télévision ngai natekaka biloko na ngai naza na business na ngai naza na boye. Avion kuno mataka business class. Mais tu manques $100. Hey! C'est ça grave, hein? C'est vraiment grave. Ozoya koganga na télévision makelele, mais on manque qu'à $100. Bozela na bino, oh kuna zoba kuna edemer. Bozela na bino ka $100. Bwana eloko bozela ate. Bwana eloko te bovanda bovani dos à cause de $100. Bondima ko sali ba réputation na bino. Bwana ele te bwa bourrique. Boza penza ba zoba non na mona ba zoba boete. Likola $100 bo sali ba réputation na bino. Likola $100 ba valeur na bino esili à cause de $100 à pamba. Eh te likambo eleke linga eh. Et puis quand on a fait ça bino te 500. Te yango moni tellement que bo défendre na ses émotions mbongo. Na se anzala ya souffrance. Yango moni bo sala rango bien te. Bo finga ka mutu nyonso ta mutu aza problème na été. Vous injurez tout le monde. Ata mutu aza na problème na yé belle vie te bino boyo finga et pona nini émotion ya $100. Na nzala na pasi ya $100. Boto la koma biso to yaka ko défendre si là. Botela comment biso to yaka ko lobela fila et tozo lobela fila et tozo défendre fila batu bazo sepela. Batu penza ba bengo boy te bo ko ke loko penzo lobeza solo. Parce que on le fait gratuitement par amour. Donc bino boza bosa la belle vie musala par amour, te belle vie oza zo ba yo belle vie. Yo ka disi yango moni yo batu balingaka yo te batu balingaka yo pona mbongo. Vu que au chambongo liboso. Ah bébé, maman travaille, non? Qu'est-ce qu'il y a? Aimez les fillettes ici. Tellement que au somba batuna mbongo bat défense, bat la côte défense. Ozo somba kuno somba ba comédie likola mbongo. Donc yondo za beso mbongo ezayo te na vie batu nyonso ba okima. On sait que moi j'ai compris. Donc belvi doza beso mbongo ezate tout le monde a kokima yo. Donc batu wana bozana bango ensemble bo vandi na bango parce que mbongo ezoloba. Donc so mbongo ezate batu wana bo vanda te bazo lingo amour a mbongo. Donc yo moko comment ensemble batu ba lingo pona mbongo eza pasi. Belvi ki bo motono eza wapi. Wapi ki bo moto na yo, wapi maele na yo. On vend ici bato sangisi lisanga pour bato ba déstabiliser baninga na yo. Les artistes et comédiens. Le but dans ta sugar artiste bazara bata bolingo. Biso yeba division nge za raté mais moi y a tembongo na ya kaboli batu. Donc yango donc ezake so yondo za bo so seli batu bolamu. Alors si bolamu wana obando betila ngo bado obetila rabango ke nenga ofinga ngabwe bokene boye soni. Eh je préfère 1000 fois si la e bata mukolabe abenga communicateur moko ta le bano likambo. Si la nenga za ku bomoni si la so benge si la yambarate botu na tout le communicateur boye c'est bi quelque chose ya pototo ya a. Si la yambate ayi biso bi komelanga. So comme peut eloko amoni que c'est important ko à répondre yo à répondre so amoni c'est important a tiki bongo. Na préféré fille là. En tout cas, na préféré fille là makasi. Parce que fille là artiste fille là très honnête. Fille là n'a pas besoin foutre biso pour to yo fingela ebino. Fille là foutre à mututé, tu to yara na ba propre volonté na biso. Aye batani ba futa rata 100 francs na mututé que no fingi na ngabatu. Preuve ani ata beaucoup ta na fille la place ibo et fille en pèse bino ta 100 francs té. D'ailleurs le contrôle est bino bi mambo ça no sepela na ngote.
Mais Belleville, au parvenant comme ça bon na yo. Oh ya ma, y a pas si. Ta grande sœur jusqu'aujourd'hui dans mon bon à ma pas. Mais yo sont parvenu ko futara mbongo pas batu. Pour ba ka ko déstabiliser la ka yo ba compagnie ya ba ninga. Ba ka ko déstabiliser de yo batu. Non, ça c'est être méchante s'il vous plaît. Oui, ça cause la mouté mama bé. Parce que mututia comme na niveau c'est quoi na kindoki. Niveau comme à titre niveau ya robimisa mbongo ko pesa batu ba ko détruire baninga. Non, c'est que tu es capable ya roboma batu Belleville ozandoki. Nandimi batu ba ke Belleville oboma batu. Ozandoki nandimi. Parce que c'est déjà bon pour leur détruire la vie à Baninga. C'est-à-dire que tu es capable ya koboma. Ça c'est la sorcellerie. Belleville il faut te bannir Yozan Doki, Yozan diable. Nazoville. Omoni. On a déjà une vidéo. Ça c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Papa de la foi yaka. Bobé nga pasteur de la foi dans situation oyo. Non, Belleville faut pas bengana na théâtre, Belleville faut longwa. Belleville a ça sous artiste, il faut pas bengana. Mouton $100 et puis bino batata na ba maman ba garçon nzala. Bino maso yo finga ba tuwa ki vengi. Ba mendiante na ba mendiant à cause ya $100. Ba sakai na ba vinya. Ya wa moni de merde kamba $100 et foué makasi. Donc mimi penza salara penza recherche ti na source. C'est bien que Moutou pas tinda mimi a finga belle, a finga des mères qui attaché des portes à $100. C'est Belleville et Moko, bah t'es bien batanga tembe.